réunion ezalika juste ka pona ko kebisa bango quoi. Malade ezali to baneni ya kotambola to ya kibiso nyonso to zonga biso nyonso. Na batu mususu ma sœur ba comme proche à un musicien tamsu na kimukolo tamsu pe na Luanda. Santé vraiment par la grâce de Dieu. Maintenant, le président Nazara fondé. Pour le président Bachanzaka, mais fondé à un titre. Bisum Tobana Mama Barbeki, na Wimpi Kuna na Ilia. Concernant Mama Fali, ne peut pas battre monsieur Lengi. Mais papi, tu sais qu'on a Kenda Nango, Yangwana Batumsuna Kidiba, Banumba Kenango Nengwane, papi, tu sais na ye, c'est tout, c'est Simba. Tu vois, un groupe teke pona ben silt morobo et Wezanga Mutuna Makolo Yangote. Fondelia qui c'est bon, ni suko bureau à Yakatalon, les autres passent. Pourquoi pour nous avoir temps en préparant biso ba fana fali a autozora temps ya préparer et loko ba petit nanga ba yebi ngekine ayembanza Congo to benga on voyage a voyager tout même en Afrique. Est-ce que na koko kapé ozata pongi sokala lipene nanga tota tourner na Canada to kuti ba États-Unis tant zongi à part Zaïko, il y avait un absonniage. Orchestre ni soit voyager. Lobby bien, bako kima maintenant ba kimité. C'est on est faut l'arrivée à mission na Congo, oyo bo mon a été on devait confirmer que Akimi. Le gars biso peut te beti Bexi. On peut pas que beti Bexi. Bon on a acoustique na Bexi vraiment. Biso zanga pono kumsaka artiste na biso King Aigle Fali Poupa Mambazo ça l'est bien. Après Bercy, c'est notre programme musique que tu es à Londres. Après Londres, tu es dans le stade de Martigues, na Congo, RDC. Donc, biso, tu es dans le fan club, na biso, tu es dans le groupe, na biso ya WhatsApp, tu es dans Makabastar, na biso à ligne. Na yeka pona no sala ben site moko bon écran non quand même na responsable so mona le capa en maté pour na actualité zala quitté Aigle azana préparation on a déjà pour l'acoustique to té. Oh bon est-ce que Aigle ko sala programme pour monter ça le programme et on y pas ça programme naza na intérêt otanga bakombo na bango te batonia so olinga babimisa ba email pona de King Fali Poupa vraiment ba zéro na bango ya kakipaka kokolo et l'autre activika yango wana itachi amour forcé amour intérêt ezamabe itachi bolingo ya mbongo oya mbongo umela kateo Angola Ultima Ora ingénieur brave nde quand on est là ingénieur brave nde. Donc ça y est mawatro ingénieur brave bofanda boabana numéro 1 nakati ya Luanda vanda na obabana brave yo le kibango et puis ngaso alobi le kibango za kabu mtachanja kati bolingo ya mbongo soki olandi brave oyo et pas ya cela kango ebite mosusu mbongo ya kodia aloboti kolandaka brave ka boye ngulu boni bokanga kaka Angola Ultima Ora. Bon dia, bon tarde, candidat sur le bisou na banda kunabino. Je dis d'abord bonjour, merci beaucoup, ingénieur bravo, mon boss. Je dis bonjour à eux à trop. Pourquoi pas Junior Interplanète? Tu es libino lelo représentant ya Fali Poupa, fondé l'Iakis. To développer ma solo bien, ngana bino ensemble et ça bien. Je dis merci beaucoup à Michigan Luanda to continuer ngana bino. To Sabino toujours Angola avec Maro toujours likolo, toujours mamba bien, toujours mamba top.
Hein? Ingénieur Bravo, merci beaucoup. Talara yo yom to sala boy poto zale sala bio makas nazanga mon côté nazanga ba invité nanga président Yakisha représentant ya Fally Ipupa. Hein? Balobi les aigles. Ya monde makam. Botard fondé. Oui, merci Botard de maman. Nang mupanti nanga. Bon monae. Botard de maman. Botard si. Bonani. Ben et bien que maman cardinal fan club ya Fally Ipupa Luanda. Merci Ben. Tous autres développés quand des ala ça bien makasi président Yakisha boni ba santé boni ba confinement ils ont passé. Ouais, santé vraiment par la grâce de Dieu. Maintenant za président Nazara fondé pour président Bachanzaka mais fonda kufa na titre na. Fondé balobi fondé Yakisha yende makambu représenta ya Fally Ipupa les aigles. Aïe, ça bon. Zab mabongo donc que ce tuninga potos au matin marque à confinement isolé très bien par la grâce de Dieu donc nazana batnanga to confinement na bango esika moko ba Patrick Twangu bazawana donc baya koko na casquette bazawana ba petit nanga soulé donc tozana ba pena même moral na marque ya confinement fondé Yakisha c'est bon ni sikoyo bureau aya katalon des passé ndeni. Tes bureaux sont normal malgré l'activité nyonso eza parado l'activité nyonso telemi pour le confinement quoi mais bureau vraiment ça va. Tu as dit confinement après Bercy ceux qui programme les à la coma yangot ouais après Bercy c'est notre programme vous avez que tu es à Londres après Londres tu es beti na Stade des Martyrs na Congo RDC. Après wana tuninga to kebeta ba côté ya Uganda après Uganda ne banga ya Angola. Mais toujours quand ba lobby que ba mission de bazana na Europe kuna bazo préparer ba misu ba okima bon ya incomplet. Ne bazana Europe misu ba okima. Bon ya complet. Ba ya complet maintenant ba kimité. C'est nous ne biso toujours. Ba lobby bien ba kokima maintenant ba kimité. On est faux arriver à mission na Congo oyo bomona été on de confirmer que Akimi prévane bato zo présenter sur la bango te Fally pardon talaka kana mode confinement tomba fungolika mukie a provoquer réunion moko bonasi binonyo so bomona kiango check-up système 1 mètre virus ma poso 1 mètre Roger Mingo Swab 1 mètre, le naïf Waka 1 mètre, 1 mètre. Réunion ezalika juste ka pona kokebisa bango quoi. Maladi ezali to baneni ya kotambola to ya kibiso nyonso to zonga biso nyonso na kota suka mwa bambota likasu atake mokonza malamu ya mutema malamu. Donc bomona ba mise bango nyonso bazaki au grand complet bakabuya ba chef à télé ba tu nyonso bazalaki à part mutu mo azanka bolo yangi papi kalombo yenda zaki te po ya zana Belgique le temps aya sous Paris on a comme moi kokoso Mon Dieu, mais supporter ma déception et combien faire doser à quelques mètres à l'image. Mais aigle zo mona insulté na télé na maram sous nde to no mona liboso vidéo nini aza insulté. Te so tali bien Instagram na yo mona e a poster avec nandaku toujours comme mode confinement. Est-ce que na koko kapé ozata pongi sokala lipene nanga kotanela tongo vivant prépare minga d'amour Ndomitianifika na mako ni mwana mwata comme ça Rosie ouais d'amour
Yakumanga déjà loin. Mon a une guitare azobeta. Peut-être tant que ça conseiller tout dans mode confinement kaka mais que y a que ça l'émission ça moi pas si pour bisonner surtout à fermer même bisonner bino tous 8 ans tout ça la sous émission té pourquoi ba fungoli moi mukie ya ngala pour profiter nango c'est pour cela bon on a vraiment na actualité biso za kana actualité moko pour le moment pardon au te bengi Bercy yango le quoi kraka donc c'est que yango ndem te kanyi makabo bon on ni susu Tiga boyeko. Mais tout le monde a musique congolaise, comme la mingi, ou eza acoustique, bato beli ba comme béton. Est-ce que vous avez déjà fait la préparation? Avec les ans la préparation déjà il y a acoustique déjà pour à béton. Acoustique? Si. Oh, net na béton acoustique. Oh tala Hollandais. Bah, mais c'est belé déjà, bah, bête d'acoustique. T'es non, t'as un comboté. Oh. Yon no tala ngote tondeni. C'est nga la monia ngote. Bon, ceux qui ba bête acoustique, exactement. Ba bête acoustique belé, ba bête acoustique. Ko bête acoustique yangote kaji. Ane na bona ngotanga nde ba kombo. Ceux qui mutabeti acoustique, ouais, c'est bon, félicitations. Parce que on a tourné aigle, à la préparation, on a déjà pour l'acoustique, oh. Bon, est-ce que aigle a causé le programme pour monter le programme et on y est passé au programme? Parce que nous pépé les amis mikolo yangwana. Pépé les amis mikolo yangwana acoustique yangot. Ce qu'on à Bercy. Le roi Bissot peut te bêter Bercy. Bon, on peut pas que bêter Bercy. Bon, on a acoustique na Bercy vraiment. Et donc comme bon. Oh. Mais il y a pas question tout non, on a répondre de ce moment. Hein? Na acoustique na Bercy. Acoustique est normal. Bon, il fallait na bêta ngote. Fallait na bêta acoustique de. Boluka ba actualité est bien. Boluka ba actualité est bien. Yango on a ta actualité. Koleki au fingi au leki au bêta, c'est bien. Monsieur congolais, biso bêta la monsieur congolais nyonso bravo. Biso bato est victime. On a soit ça musane kitoko. Non bêta ma boko c'est tout. Yondo zobang otanga kombo. Non, abeta acoustique, bravo. Bravo, frère Gola. Ouais, non. Wana bino boko na ngonde boke na ngonde ngwana. Asal musala na eza bien, ça va. Biso to betela maboko. Biso na est victime toza pona contredite. Même si au mona ke mutasali musana bien yol ngobo yango pourquoi? Abeti acoustique na ça va. C'est pas dit que le roi y a bêti biso photo te to beta on non. Fondé batu na ki yonga pena na tuni question na nga. Te biso aigle so préparé déjà pas bêta déjà. Te biso zala ndengona te aigle alalaka soy batu nyoso bes balali alala sima batu nyoso. Et puis alamuka avant batu alamuka. Hein? Donc alalaka après batu alamuka avant batu. Vraiment. Donc, idée ça vraiment. Toujours l'écolo. Merci, je salue le président vraiment beaucoup. Le président Fallu pour Pabisiko Zali, je te salue. Il y a trop, je dis merci beaucoup. Ingénieur, bravo. Toujours continuez toujours. Ma question Nabiso, na fondé Yakis. Fondé Yakis. Balobi, mon bébé. La carte à Luanda. Non, là, au tika la neti. Tout le monde a un groupe. Batma fongola ba groupe lelo na ba WhatsApp bazo sur makamba bazo mutuna mutazo s'occuper o eza ya bango leader na bango quoi. Est-ce que awa na aigle pesali ouais toi na groupe na biso WhatsApp prévenez toi na toi lobela aigle la carte vraiment ya Luanda kolobela on est neni ko finga ba mission fondé. Non, groupe Nabiso juste pour l'actualité Nabiso. C'est bien au fin à mission. On comment pense on a le bien bonté. Tu es bien groupe pour honnête. Oh bah finga bah tu biso tu es bien oh. Ba groupe ni. Oh monsieur ya ba WhatsApp ba sala pour na finga ga fali. Mikolo ba ba mutu. Groupe ni. Hein? Neti groupe ni. Et on a attend peu ça en publicité. Mais bino mo boyebi. Biso to na groupe na biso WhatsApp ba fani ba ali ndeti mama si ben n'est pas loba
numéro 00 toza na ta na biso tosala réunion na biso bon pourquoi na ba confinement oyo mam na oloba no ba Patrick Twango Bogar moko boye bandalungu ya solo ayebi mam na oloba ba Adolphe Timba bayebi ba Papi Mavinga bayebi ba ya kokona Kaskel bayebi jeune moi mulai ya mundu boye ya Bogar bayebi mam to oloba donc biso toza na fan club na biso toza na groupe na biso ya WhatsApp toyambaka ba star na biso aline toyambaka ba chef à télé ba Papi Kalomo do misenya so est victime toyambaka e tozo poser ba question azo répondre na groupe donc toana ba groupe mo ya ba classe wana toana groupe teke pona ba ben silt moko boye ozanga mutuna makolo yango ti allez na ye côté pas bene kimia bwendeni kimia ezala taka evictime bana aigle fo tozala bakimia mobutu emo azalaka kimia biso ndeni tozanga kimia fo kimia ezala toujours na groupe mino ofinga batu te na groupe mino nde ezala so ndeni te biso na evictime bafanatike ya Fally Ipupa lokwa babene bionke moma cardinal balinga Fally Ipupa trop toza na temps ya ofinga ba eva batu misu te toza na temps na te lokwa ba Christian Goutiki Mwanga ba Nadia la Belle Mbombo ba Laetitia Mandetuka kana secret ba Levi Mbala passeport rouge banda le tombera jamais tofinga toi na temps na te so muta seli mama na ya beto betele maboko c'est toi kabo biso zana ka pona kumisaka artiste na biso King Aigle Fally Ipupa mambazo sala bien yango zo sa biso pe ba firité pour tozala na victime. Merci bene moko boye bat bazota la biso okolo elo na okolo banazaka na esengo mpona nzala fanatika Fally Ipupa nazala na bafia makazi yo bongo aza aigle seki bene nde ovwene bofozwa grâce bene aza aigle po mona bene ti okota na mambo ingénieur interplanet ozoyoka ingénieur bravo un balobi betu kiala le groupe des carrés de stars je vous salue tous Acacia je vous salue. Bene tozo kabat bo finga Fally zolo ba ebele ya trop tant que yo fan club ya Fally Ipupa les aigles olobi moi njolo ba no mingi te nga pa muto pa ne na bona linga pa mingi pa ba fingi na loba elote na loba bene bionke ndaza bazaka fanatique ya Fally Ipupa naza na intérêt otanga bakombo na bango te bato nyonso baolinga babimisa baimere mpona de King Fally Ipupa vraiment bazero na bango ya kakipaka kokolo eloto artivika yango wana 2 jours ka isili peso bakanisi basenga de King pardon Fally Ipupa otikala olimbisa bato makasi ya nzoto ezala te seki babosana vraiment aigle mobo akonzaka kini mobutu partout du monde balandaka Fally Ipupa bayimba ah bon oui donc aigle ende mtakonza Congo vérité boyo yebite na biso moku na Angola bashungu balobaki aza congolais te Fally Ipupa ba commissaire za shungu partout bazaka Fally aigle c'est que intil vraiment ya Olanda bato bazo finga inti to landa bango to saka musala to landa ka victime to landa ka yimu Fally Ipupa ndenge alobani mingi tata ba leader motali kanga na bi mission ki ofinga tout cela c'est que pe biso bana to za na idole na yesu tunga bene bionke maman na idole Fally Ipupa le vrai de trail la ba mambo bene bionke le vrai de Fally Ipupa na linga Fally Ipupa vraiment makasi tozana tente ya répondre bato wana bafinga baloba ba monde boyeba nini bosala quoi. Merci beaucoup Ben merci nazongi sus na fondé Yarkis aigle na kati ya Bercy amalate déjà masque c'est que aigle déjà yebaki déjà mansolo ya coronavirus ke okanga monde mobimba tondeni ndenge kotaka na masque na si alataka penza ngo ouais bon omoni Fally azana moto propre wana liboso propriété ami balé ayebaki déjà que Bercy et fondé pardon bien sûr toyebi oui aigle le problème c'est quoi na propriété mais ya uzana masque wana ya uzana masque cela veut dire quoi omoni ayebaki déjà que Bercy ezala inondé c'est qu'il y a déjà non, ça, ce n'est pas ça.
eza ka pour na coronavirus te yo tozala no Angola même ingénieur bravo et bien ngo awa na Angola tout monde ba chinois ba lata déjà cachiné avant so depuis 2015 ba lata ka cachiné to yebara to bitam su ba se protéger pour na solo lo moboé comprendre mais ce to ba nini ba ba yeba ki ngo déjà avant 2015 pour lata déjà cachiné na mboka o ben mamna lo bana ko ça ouais zompan badadi panzu bayebi maman lo baba Gibson bi avanga. Mais il y a des gens qui ba déjà oui geda aigle ndezana fali pour panda zana déjà yeba ki de mambo nyonso ke corona e kanga mukili mobimba yango tonga kotaki azaki na mo déjà te yango nazo yebisa yo te yango na yebisi yo wana ezaka ba mirmi ba les on dit ya batu comprendre zaka mo ba stratégie mo boye ezalaka à côté nango akita nango na car ma yango ta côté nango na salle yango ta côté nango na salle Fonde l'Arctec préparation ni au binobo préparer déjà na 4 Luanda awa arrivé à Aigle. Non, arrivé à Aigle ceux qui a petit programme que producteur ayeba solo li so ba fixer date comme ça biso peut to bani programme ba programme na so peut zalaka kafu kafu talaga ba jine comme bazalaka wana pour soutenir biso ba jivel ngina mon bazalaka wana pour soutenir biso ba Ricardo Maindu bazawana toujours ba Amelia Dembo bazawana ba Pitu Jembo pour soutenir sans oublier na yé moko place to ça l'émission awa na Loge d'Or et pas noko jiluka lual Loge d'Or et pas noko jiluka lual donc arrivé à Fali toujours organisation zarabna bien préparée. Awa bureau ils ont des préparation activité ça t'es encore tous en corona ils ont bloqué ou comment? Non, comme ça. Tout le monde a besoin préparer na bango ya kuzu. Te to préparer tout ça na noni. Ah préparer mutako sorti préparation ya mingi ezala kaka ba réunion, ba barbecue, ou ça se fait moko boy bon on attend ça la montée. La préparation za la mora biso ça la préparation te ka bozutam sou moi ko moko boye bo sali eloko moko boye te biso zo na temps ya préparation tout ça le barbecue barbecue ndet maman barbecue bon biso tout à la biso to le thé mais ba Gilles Maka ba bi ba place bazali biso mto bana maman barbecue na wimpi kuna na ilia concernant Mamba Fali ne pesa ba monsieur elengi ba après ba to JB ba yo sala ya JB na sala barbecue wana na retourna place comment ya tudilu na sala barbecue wana ezala ya kafu ya dégâts police ya danger pourquoi pour na zora temps ya préparango biso ba fa na Fali to zora temps ya préparer eloko ba petit nanga ba yebi ba Ismaël de Kiko le petit mais costaud ba vima na kati. Vraiment. Fondé Liarkis, représentant ya Fali Poupa. Mais pourquoi pas tout le monde a na télé ou les cacaros lobela sur eux ils ont vraiment ya base ya aigle. Vous avez rarement. Bon, le problème c'est quoi? Tout le gars na TVT kaka pour oloba makambezangi tina. Non, il faut actualité ezala. Il faut actualité ezala après na yena lekine émission be mission mingo mona bat basalaka awa po sono bina juger bango bon ba mona o mabe ezana bato bele basala be mission zaka vie na sala émission na otika yo vie na sala émission na otika yo azuzu mo mki atina poche bo tune boy akom azangi makamoro loba o mona ka bango mingi bango nyoso basadresa ka na Fali. Fali wana moi sinaye siko ese ngavuma na kokota pena na douche na longo bilamba na douche na ngana sukoli mai na pakoli mafuta na bongami na bendi boy zompa na yeka pona no sala ben site moko boy na écran non quand même na responsable so mona le kapa pambate pour na actualité zala kité. To l'équipe to qui moi maté sali moi pasi na bino pe bolukinga trop na siboyebi biso ya trop notamment bat balobi trop ba misa na bango ba kimi kuna ndenge nini ba misa oyebi ka bat balobi trop bat balobi trop yango na ndenge ingénieur bravo benga inga to kutana mno ça l'émission na ebitende to ça l'émission boye to ça sous mon colonie pour il faut actualité zala ça actualité jamais.
biso oyebi nde toactivaka te donc yo koleka na ofingi fali bana ntongo ti soir so ete na active kaka kakipaka kokolo en plus biloko mosusu biso nde eza mingi baconseiller baconseiller ya bien ndeti nga na baconseiller na ngai ya bien badadi panzu bagibson biavanga bapapi mavinga Adolphe Timba Patrick Nchwanga baza wana donc bapesa nga conseil fondo mona makambo bakenda nango bakenda nango boye omoni yana bato mosusu ma sœur komi proche ya musicien tamsu na kimukolo tamsu pe na Luanda mais nga vraiment fondeli ya kisoka yango esala bonbo nyonso bakenda basala bémission ouais peut-être mais neti nga vraiment makambo ya musique nayebi ndeni balobelaka yango donc biso côté na biso eza wana na cop na biso mais tozaka parce basankara te malgré sankara futa c'est mon frère à moi papi tchodo touti côté moko wana na cop na biso mais papi tchosko na kenda nango yango wana bato msu na kidiba banumba kenango ndengo wana papi tozaka ta na ye ya yese to c'est simba so to kenango ka te to bandiko finga ye kutu mission na kokate non net na âge na nga na yebi nana no finga mission moko boye ya orchestre moko boye vraiment ata na ye moko fali po boyebi fali nga polémique te siko ye moko kolo cop alinga polémique te nga no sa polémique par rapport à ni biso selaka idéologie ya ingénieur c'est le bout yembande betande binande bato babetelo maboko c'est tout misala kaka biso ne misala nde place oza wana yo lokotuna nongo bakesio te zanga mona na kofungola yango nde toza wana oyebi vraiment bien na Congo wana nde tozali eza na orchestre moko te oyo voyageaka koleka orchestre na biso nakosi fondeli artiste okomisinga lisusu nga mpe nakomopoze oyo mpo komopoze nga bakestion mais orchestre ebele mpe voyageaka bavoyage eza na ebele moto so alongwe Congo alongwe Kine ayembanza Congo tobenga oni voyage avoyage trop mais mingi Afrique mingi Afrique nzambe makambo toujours makambo toujours ka nde naesa bino makambo eza toujours nango la butuma boyo kaka fondeli artiste biso toutai Canada toutai tourné na Canada tokuti ba États-Unis tant tozongi à part Zaiko il y avait na biso nyonso orchestre ni so voyage